Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà la grande famille. Salut. Bonjour. Ezanga Babino BBC Mpoi TV. Voilà, bandeko, au tu aimé vidéo, partagez, pourquoi pas qu'on s'abonner. Voilà, ceux qui ont la liboson déco, se sentir à l'aise, s'abonner à tout fingate, à tout mingi côté les mabanti valeur. Et voilà. Voilà, bandeko, je crois titre Nabiso Bomoni. Photo ya miniature pe bomoni bandeko tozaka wana na dossier moko atozomo na ba sortie médiatique mususu ya ba artiste mususu bazobima pona koya ko recadrer mwana ya artiste na biso Dadi Kitambala na lobaki yango je crois na ba analyse na nga na lobaki que ba artiste oyo bakobima peut-être pour baya ko betela dati maboko baza batu moko oyo balingi mwana te. Alors tout le monde qui peut sortir médiatique et à papa Ibutu lobby na butu normalement il fallait na ça langue analyse tellement so tellement ba biso ba mususu tozape na misala mususu au sala et voilà na bi pourquoi pas na salango lelo tout le monde qui sorti médiatique il y a chroniqueur moko abimaki lobby to cité kombo na kombo ya Moura abimaki lobby na voice toyoki voice ngai BBC na yoki voice bandeko to solo la kaka pembe ya kosala parti prité na moni eloko mabe na kati ya voice wana te parce que na yoki place Belleville a fingité na yoki place oyo alobi pe mabe te c'est juste bino bovanda kanaye bozana ye pembeni soi-disant amoni un ça ne va pas mais abengi yot poitou na yo position ngo ezandenge nini. Et logiquement parlant, so ito bito solo la pembe. Nga nazalaka na bino. Mais bo défendre ngai te bo tala kuna ba finginga. Ngai kutu na tali audio na lobika atikaka po communauté congolaise. Ezaka communauté moko boye na ebité. Na audio na bandeko soki bino boyoka ki eloko mabe na audio, bo komelinga wana na se wana boyi mama BBC alobaki mabe. C'est pareil peut-être na ngai ou bien na bino batu bozo landanga. Nazalaka na bino na pesa kabino quelque chose ata le lobby bokondimate ata le lope bokondimate mais lorsque na moni eloko moko ya mabe mais il faut benga te yaya na moni eloko mabe te na moni eloko mabe te parce que ye ndeko mobali azalaka pembeni ya nani ya Belleville abana ko considérer bango batu na ye c'est logique et ça normal temps normal yango na tozo ba keno boza vrai te pembeni ya ba artiste. Et nga nazomi tuna pourquoi siko ko enregistrer c'est comme si on avait déjà ko calculer Belleville kala. Mais non bandeko, to yaka to beta maboko te. To ça la capé la part des choses. To ça la capé la part de choses. Na mona ki bato wana pa bazolanda live audio ebimi e audio bimi ngai na landi audio bandeko bato nyonso bazalaka ba buriki te, bato nyonso pe bazalaka bazoba te. Eloko nini ya mabe eza na kati ya audio wana. Eza juste complain. Ce qui est peut-être audio ya koloba keno Belleville azobenga bo finga kuna bo finga bo lobele boye mais peut-être wana to ngete loba likamususu mais oyo eza voice ebimi eza ya muto azo complain ozo sentir na ndenge azo lobezo esali passe ya koloba comment est-ce que bato nazalaka na bango moko a défendre nga oyo azalaka na nga mais asali émission moko boye na moni on dirait que non ba pique ezebele akena ngoma be abengi. Je ne pense pas que non, ce que ça moutou à Belleville, Belleville a kobenga yo. Non. Si ko ezaki na intention ni tango enregistrer qui est. C'est-à-dire que non pembe ni à Belleville ozala ki vrai te.
Alors batu o ba o considérer audio wana ezaka batu o to ebike no batu ba koma na ba parti pris ata muto asali mabe azaka ka ya biso to boite. Mais lorsque mabe eza ya mabe eza il faut ko lobela mabe. Nga na landi nanga audio bandeko na part nanga na zui nanga temps. Na zui nanga temps na landi audio na moni place o ya ebisi batu te o to ke lobike non bino bo défendre nga ite. Mais oui, mon dango comme bongo ya koloba keno bato baza pembeni nanga ba défendre anga ezalaka nango chez les musiciens eza et pas ba artiste eza et na politique pe eza ta normal. Siko tango ye obimiseli bato audio na bulu nini. Siko chose grave communauté congolaise pourquoi bokyo telemela pété ya koloba siko yo tango bandeko ko enregistrer ye o enregistrer ke na intention nini encore na bulu nini na sima wana tango bandeko enregistrer. Comme pour dire que non, ça qui vrai pembeni na été. Ce que ça qui mutu moko boye, ça qui Belvia banaye ko considérer yote. Peut-être pas linga abenga yote. Abenga ki yo lorsque moni un ça ne va pas parce qu'à considérer abanaye ko considérer yo. Amoni ça ne va pas, mais pourquoi pas tombo la fona benga. Bande ko to sala ka pe ba analyse moko ya mutu ezo sala. To zongi sa ka pe mayele air moko. Ngatangu na moni audio kune bimi ya Belvi asambwe. OK, na kila kasina yo kakasi audio ango. Na oki place Belvi alibite bo finga ka bo fingela ngaye bo loba boye. Non, na mini tueza na politique. Kota Félix azana bato ba lobela kaye ba défendre kaye. Côté même peu ba pasteur ba zape na bato ba défendre bango. Chez les musiciens n'en parlons même pas. Siko oyo Belvi asali. Non yebate. Amoni un ça ne va pas. Koto nani a salé l'émission. Koto nde kwa mobali aye ko telemela alobi di n'importe quoi. Oh SCP ici était non. Oh muto nazane pembeni. Pourquoi pas ko benga? Netinga bébé CP na ko benga nanga. Na ko benga bi mama tata problème eza nini? Hein? O sali émission boyo ke nango boyo eza nini au juste? Hein? Audio amabeli ngozala peut-être bo benga ye bo finga ye bo benga ye bo finga ye. Bofinga e. Mais lokola Congolais azalaka mutu mutema mabe, Congolais azalaka mutu moko boye ya avant dakazozo ka ba inspiration ya mabe. Bandeko bo aimer vidéo bo partager. Ça fait très mal bandeko. Na mona ki ndeko nanga moko abonné nanga moko boye à partir à France je crois. Hein? Na habité ceux qui France ceux qui mboka nini boye, il faut sous na tala na répertoire nanga. Atinelinga moi vidéo moko boye. Il y a actrice, hein? Il y a actrice, il y a Nigeria. Il y a Nigeria. Au Mutolo, je crois. It's open. How come? Go and close it. Sorry, Bandeko, limbisa. Là, c'était juste moi, là. Voilà. Revenons, Bandeko. To revenir. To son ressources na lisolo na biso. Lisolo zaki ya audio. Siko audio wana bolingi bo bimisa ngo ndire mutu abengi ya kisongi songi non na moni nanga place ya kisongi na kati audio na ki jamais kutu kisongi songi c'est juste yo mutu ozala ka pembeni na ye amoni un ça ne va pas na kati na yo abengi pona kotuna o juste c'est quoi nini ezoleka o te na lobi bongo te o landa émission na ngai bien ngabite nani Poutine na lobi nazo landango na o landango. Peut-être ma beka Paul a cité qui non va défendre ba ofinga nga pona sila. Je crois il est au mot à bongo. Voilà que tu as trouvé un faux débat, c'est juste que non bozo ya kaka na babilo moko pour plus que salir la personne. Ça fait très mal. Bokepe musika pona koloba ke non ba inspiration ana azalaka na azala kuta ba inspiration te akomaka théâtre te. C'est que bolanda kaye. C'est que babilo kwa na koti sakane e pataka bino. Awa to pemi na nuna mu pesha. To pemi na nuna mobutu, to pemi na la suprême Irsil pechanga. Na pese bambo te place aza. Hein? Awa to pemi. Ce qui est sili susu abokozonga la susu Irsil pechanga. Pona mutu moko kaka nde bozolinga ko boma mutu. Vraiment bolinga ko boma bato ebele. Pona nini? Na lundi sortie médiatique ya papa Ibutu na yo ki passe pour na mwana yo dati. Alobi ba vanda na bango pemeni.
Je crois na émission na ngana lobaki na lobi ke non mwana wana déjà na batanga papa na bato ba émission makambo ezaki belé c'est bazo ba ke non mwana na za impoli mwana na za mopanzi bato. Mais Ibutu a confirmé ngo ba vanda pembeni ba do ba voisin. Siko dati ndenge za na komi koluka Ibutu pona nini? Parce que Ibutu penza asasi alobi vérité. Mwana na tangwa kenda ngola tangwa landaka mama nde kuna kena ikobeba kozonga ne tangwa azongi kini impolitesse moko à jamais. Impolitesse moko à jamais. Sortie médiatique ya mwana wana ngala mona kina ngeloko moko ya koloba te keno awa na moni yango étrange te. La fille déjà ngala bana yo mona tala ba dire na langage no ko sentir que non mwana waza impoli. Ezaka ba belle vie yango ka ba mitema minene de ba pusaki bango ba pusaki pembeni. Ponga kutu so déjà na moni mutu azana ba langage ya bona ko pousser kutu pembeni te. Mais belle vie mutema munene charge penza Mbappé ça ya kosunga batu yango ekomi ko memele ba problème. Ekomi ko memele ba problème. Beta ta osuka kaka na ba orphelin ou bien ba vieillard kuna osuki kaka na bango neti ngande na zalabo. Na oki jamais ta suko sunga mutu moko na yebi. Je sais pourquoi je dis ça. Le monde est trop méchant. Sunga mutu moko boya to kutani na balabol o moni peut-être a traverser moment moko soki andenge nini yangwana. Sunga mutu wana parce que tango lekinzela obosani oyebe susute bo kutana isuwa. Ya que nozo sunga mutu moko boye bola la bola muki o sunga mutu moko boye bo kutana bo sololi bo lié. O sungi epe likolo nango lobi ayeko botolo peza manzaka boye peza bimeli léopard soki lion. Bande ko boke ne ko landa émission ya oyi butunde boko yeba identité ya dati wana. Boko yeba identité na ye. Ça fait très mal ya komona ke non. Voye soane bimi. Ngabi nzambe nanga problème isu nini. Batu ba bengi ngaya. Famille Libota vraiment merci tikete nzambe nanga mona bino nzambe nanga apambola bino na soutien na bino na ba appel na bino merci on est vraiment ensemble et surtout tochande belle vie na mabonde na ba prière tochaye vraiment na ba prière bandeko parce que babiloko mususu toza tozo mona ngoka na misu boye c'est spirituel. Bitumba ya musala, peut-être pena bitumba ya famille, mais soki totali awa. Bitumba mususu oye yaka ya libanda bandeko za bitumba mususu ya ba famille siko e comme nini et s'incarner na bato bo sala na bango. Ah c'est ça ya bandeko. Vie spirituelle c'est tout autre. Hein? Diable aza rizer. Pour na famille ba kolinga ko bimisa mitubo ete. Baza na bato ba kolinga ba utiliser. Alors, bien que nos belle vie n'enga zawana, asala kamusala ne, aza artiste et comédienne. To ebi que nos belle vie asala rabo, belle vie pesa sala combo boy. Mais bango po babima, batali siko kanga na entourage na ye, kana bato na sunga, kana bato ba baby si bango mitema. Ba baby si bango mitema ba s'incarner kaka na bato na ye. O azo travailler na bango po ba ya ko sambwisa ndenge tozo mona lelo. Je sais pourquoi je dis ça bandeko. Tomoni bango, tomoni ba vidéo e bimi awa. Lorsque ba osale la belle vie jalelo. Mais quand ba toana lelo sou ba eko finga e. Boko yebisanga ni. Alors quelque part na famille Libota, so yebeza na bandeko o bazala na ba groupe de prière, so yebeza na ba sali nzambe, eza na ba sœur mususu bazana ba intercession bandeko. Beaucoup de Satan requête pour na belle vie, je vous dis. Po ezala kata bien que non hein. Likambo l'équipe ekei mais pourquoi toujours ezongaka toyebi ke non et toi lorsque brillaka et dérangeaka bato c'est pareil avec Irsil Pechanga toroki pe toya tolobi mais à la fin des comptes muto azana liloba ya suka ou peut-être ezaka ka nzambe. Alors pourquoi pas peto le lanzambe pour na artiste na biso lokola Irsil Pechanga lokola pe belle vie parce que to ebi ke non Irsil Pechanga pe uyanga ni kutu ya tourna kata ba film mingi te elle est rare mais façon so ibalobi ba lokota kombo na sur les réseaux sociaux c'est tout autre siko ezala nini bobanga nini bomona nini revenons bandeko lelo na yaki ne ko betela na yaki ko sala analyse sur audio o ebima ki lobi bandeko. Est-ce que boza siri ya koloba keno audio wana? Eza audio moko boye keno? Muto koki ko lata ngo lobi ah belle via za songi belle via za boye. Bon, ya ki songi.
tout le monde est songi, tout le monde est hypocrite. Là, je le confirme. Moutounyo sazala songi, moutounyo sazalaka hypocrite. Mais auto sololande audio. Audio wana ozo yoka penza Belleville abengi na mutema pasi. Ya oyo amoni muto azalaka pembeni na ye. Nde batongo nde makamango to omona awa ya ba Teresa, ya ba Dati, avana na bango, apesa bango, asunga bango, mais lelo baye ko badukila ye. Alors, nande ko na biso mobali ye pesa zalaka na Belleville. Lelo pa komi ko poata yeti. Bango nyoso baza bato ya panier moko bango nyoso na ba Teresa. Maintenant ça fait mal ya comment la communauté congolaise boke botondi kuna bozoyo ka bozoloba. Bandeko. Batieli bino audio, congolais peuple congolais. Batieli bino audio. Il n'est pas dit que non peut-être ngana ekane na ekolobela awawa na décortiquer likambo yango ya audio. Bino batu bolandaka biso bozala pe bazoba te, bozala pe na mayele. Boki tout le temps ko memana pe na mbongete. Bozo landa babiloko moko oyo bino moko bozo mikotisa na libulu. Bozo na temps ya ko réfléchir sur audio wana te. Bozo pe audio na bolati yango bobadi ko kenela ba commentaire bo komi ko finga Belleville bo komi ko bozo memaka masumu ya pamba pona sens ya koboya bo moto ezate. Ata nzambe pas à la jaloute. Nzambe azalaka jaloux na biso. Et le Belleville a qui non quelque part au que le wakutu jalousie on a dans la canaille les longs naza mama BBC na sambela nzambe nanga naza instrument ya nzambe nanga et aujourd'hui nzambe amona ngai kaka pa na tiki na ke pas diable est-ce que nzamba au sepela te c'est pareil avec Belleville yo vanda kanaye olia kanaye tangwa bengi yo tangwa bengi yo bandeko bolanda audio bie bocha matoyi abenga kina mutema pasi wana abengi alobi bandeko eza problème nini na moni demer asala kiboy yoko to nini eza nini likambo yango kane na utaki koloba bandeko soki azalaka pembeni ya Belleville ou encore Belleville sololaka naye mais aza penza nani mutu na ye penza ya close te. Je ne pense pas que non Belleville alinga benga. Peuple congolais bon réfléchir à koloba que non lorsque Belleville a benga qui est ezaki en considération deux ezaki que non et même pas considération est à la deuxième place. Tant wa benga qui est c'est parce que non azalaka na Belleville. Ce qu'on dit n'ango bozoya et puis Belleville a benga qui est azaki n'a rien pensé te. Peut-être alinga a fixé likambu que non makambo zo kende bien te. Ce que problème ni neza boye awa. Osali boye ndenge nini. Yo pe na kati ya audio wana somi kitisi. Mais ozaki les gens sont bombardés na émission sala ki Belleville abenga ki yo ndeko mobali. Hein? Belleville abenga ki peut-être pour na kozongi soki bo moto. Soki bolandi pe audio wana bandeko matière pezaya voix nini ndeko mobali ami kitisa ki tango azo répondre Belleville. Temer. Na respect nyonso mais hypocrite mobomi. Azo enregistrer mutu. Lorsque bazoye la bino babilo kwa bongo ndeko mobali ou bien ndeko mwasi ça on dirait que no eza yonde siko ozo sola na mutu ba enregistrer yo bongo neti atanga na sepela nango te est-ce que yo ko sepela peut-être ozo sola na mutu ba enregistrer yo alors ndeza momanga na loba toujours que non na yaka ko sa ba analyse nanga ya ko ya ko telemena ba antivaleur bozo vivre na batu na ba esprit moko boyebo ya lorsque boza lelo donc bo calculer déjà que non lobi to ko beba na tango to ko beba na ko sala boy na ko bimisa audio na ko loba boy c'est ça nena loba ba anti-valeur congolais a mututé inspiration na ko loba kaka na recordier na bomba audio un bon jour c'est-à-dire que nos aki pembeni na yo zaki vrai na yete makala moto sirio. Franchement, bandeko, peuple congolais tozalaka vrai. Ba lokoti Belleville. Bandi na Poutine. Toto ki komona ezaki. Irsili pechanga on yeli kamususu. Lisusu bazonge pa Belleville. Na likambo ngo bazolo ba kofinga ka soki mama ni mama. Wana kutu nazo ngata koloba ngo te parce que wana ba finga na kaiza bango moko kuna. Wana kutu na kota na part wana na kote wana te ponga kutu na finga na ate. Lorsque tu as la analyse, et l'obé à ta papa et l'ombe bandeko. Comment est-ce que ce que vous avez mbongo, tu dois dénigrer les gens. Il faut finga batu pose mbongo.
Ça fait mal. Exemple mouké na okiopé ça. Papa Elombe. Papa Elombe aza papa moko akala. Apostila qui a une députation. Mais à zoa quitté. Mais ce qui est total à monde d'artiste. Mais à l'ingá zoa soutien moko à ma kasi kota d'artiste. N'a pas part nyonso. Mais t'as la réalité. Oyo. Papa Elombe a postulé mais a zuité. Mais ça mouto kala. Abandi na salongo tout. A formé bana. Bana nepe baza déjà na ba compagnie na bango. Na sima ba compagnie na baza be na batu na bango baza na batu na bango. Mais lokola bolingo ezate. Lokola bolingo ezate bandeko. Papa Elombe wana azwaki na députation te. Donc bozo vivre na batu na hypocrisie. Nzambe kaka asunga belvi yango. Ba odi yango soki boza nango bobwaka kaka bobimisa. Bobimisa kaka nyonso ata azoyebisa bino bofingela nga mutu boye bobimisa ngo parce que on en a marre. On en a marre. Po eza pe na mutu moko te akozwa ye pe ake kotia ye na moto. Eza pe na mutu moko te. Pe akozala pe mutu aliboso te atonga. O pe ayebise sala boye eza pe mutu aliboso te. Po akuta yango ezala abongo. Mais non, to réfléchir bandeko. To réfléchir. Un moment il faut to bandako réfléchir na ba makamusu so bazo et la biso sur les réseaux sociaux. Audio ebimi, oui, ebimi. Mabe nini ezaki na kati. Audio ezaki bazo condamner yo na sens que non, ezaki mais azo tuna yo kutu. Azo tuna yo. Pour comprendre ngo te ozalaka nanga pembeni sikolika mongo ezandeni. Te mère c'est kolandinga bien te mère c'est kolandinga bien te mère mais ka kozalandanga. Nzoko zolia déjà mère non a cessé. Tango abenga ki parce que ayebi ke no ozalaka pembeni na ye considération eza. Mais eza ka passe ya koloba ke non. Communauté congolaise, peuple congolais. Boza to éviter na éviter. Toza ba race de vipères moko pas comme possible. Parfois na vinga na lobango. Il faut toujours savoir se gêner pour ne pas gêner les autres. Ce qui y a kaka pona koya ko dénigrer bato. Ba audio ebima, manini mabe ebima. Boy bimi pour toi tu te dis que non yo ndoza fin. Non, oza fin te. Qui sent ça qui bo moto non dozo bimi ça sans pour autant les savoir. Ngai songi yo zotalanga songi okuna songi eloko asikeza wana te. Mais ce qui totali audio to qui te place à zoloba bo fingelanga belle vie et bo fingelanga sila bo sala boye bo kende boye bo sala boye to yo ki yango te. Ata soki pe boko bimisa o wana bandeko c'est comme si bo préparer déjà ba tout déjà ko ba eko denda nango eko denda parce que to mona ngo ezo kende na ki motema mabe franchement na kata ikutu lisolo no ngena ba ndako ko expliquer ya ba artiste ya Nigeria. Je crois Omutolo, je crois. Na mususu boy, on a évité azaki na manifestation mo boy. Bande kone abasi ba yeko support ye ba opc soutien. Oyo ba artiste na biso ba Congo, ya Congo ba osala ngote. Tellement jalousie na choko eleki. Mutema mabe. Donc Congolais azaka pembeni ya mutu pona intérêt. Soko zue loko bandaki ko luka c'est tout OK après tout oye ko lakisa siko face B. Siko to vanda na banani tolia na banani. To vanda na banani tolia na banani. Mokili bongaka osana 2-3 personnes oyebi ke non boy to komi ko banga to oyeba te to ko vivre ndenge nini bato mususu pe bakoma kokufa na bandaku bango moko pona ko boya ko benga tango na ko benga e ko indela nga tango na ko benga akoya ko bimisa nga lisu libanda. C'est quoi au juste nani communauté congolaise? Elobi ata Karine Mokonzi. Elle n'est pas une Rwandaise, ça Rwandaise. Tout le monde a artiste, je crois c'était qui? Et ça là qui Mimi Kabongo,
si pas Mimika Bongo soki nani boye bayambaki dernièrement alobaki sur Belleville alobi ke noto zalaka tozo tourner boye ba erreur moko muke zo mona alobi makambo moko Mimika wana pambala moko Belleville azozo inspiration en théâtre ya film akomaka bongo. Mais lorsque bozo ya pona boye bisa bato ke no boye azwaka inspiration banani azwaka boye non arrêtez bondima mutunde bondima soki côté mususu inspiration c'est katani boki pe ko sunge bo pese ba idée muto zo sala ba filme 48 minutes voire même 52 minutes boki peut-être atana 8 épisodes 10 épisodes boki on ndima mutu wana te bandeko boya ko dénigrer mutu te akoloba ke no azwaka ba inspiration ya batu non bandeko mutu nyonso azwaka na sima mutu nyonso pa oki ozwa inspiration na sima mutu nyonso afungwamaka pe na sima mutu soki kote mususu kuna inspiration ekatani inspiration eza te bondima me koya kobebisa esusu mutu image bokomi kokota esusu na bafilme na ye non neti atanga mama BBC nde naza boye naoki ozala na vandi ka boye na vandi boye na tali boye pa na nsima eloko wana nazwi nanga mpe ide na fonctionner na travail yango eza eloko moko ya moke peut-être bino nde peut-être bomona yango eza nini soki oza mutu deja otangaka mingi ocomprendre makambo oza souple en esprit ozala bainspiration ya Belleville mais bondimaka ya moninga te bondima moninga bino bokanisi bafilme nazosala wana bafilme nazosala eza lipa na nguba te mpona nini lorsque bozalaka na ye boloba yango te botiki nde bokomi koloba soki bokanisi peut-être que non bokoinisa ye na bato laissez-moi vous informer que non eza na bato bazolinge kaka na mabe wana kaka na makambo nyonso ya mabe bozoloba pareil avec Ursule Pechanga. Ça fait très mal, Bandeko. Beau aimer vidéo, beau partager. On est ensemble avec vous, Bandeko. On est vraiment ensemble. Ibutu vraiment fongo ya bia koya lisusu pona dati wana koya. Dati siko komi ko luka siko numéro parce que ibutu avanda na bango ayebi bien. Ko utane na ngola zonga impolitesse. Papa ne déjà mona ki danger koti. Impolitesse ninga azawana. Siko boyoka yango na lobaki l'autre fois na lobi bandeko yoko ya ko finga batu mais ezala batu mususu yo vanda na bango obosana parce que monde yango ya réseaux sociaux comme monde moko boye ko sala RRT yoko ya ko bima oya ko dénigrer mutu mususu awa o finga mutu mususu mais ba ope ba yebi kati na yo bazana kwe moko bobi monde yango ndenge kendaka boye ye pezela na pesa matière na ye. Alors, toi, tu as vendu pe na batu na ba quartier, ba yebi biso et tout. Toi, tu garder relation, toi, tu protéger relation, toi, tu fanda. Et fanda na biso communauté congolaise ezama be. Et fanda na biso communauté congolaise ezama be. Kindoki. Voilà bandeko vraiment ezanga wabino BBC. Beau aimer, beau partager. Ceux qui n'ont s'abonner, tendez qu'à s'abonner et que ça vraiment biso bien makasi. On est là ensemble. Bandeko to tchaka Belleville na prière. Je vous aime bien famille Libota, la Chine, les Péchalove, together toujours. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.